Après des millions de vidéos mises en ligne, Diaspo RDC vous offre un tout nouveau service de location des caméras, des matériels d'éclairage, des sons et un fond vert pour la réalisation de vos émissions en HD. Mais aussi la couverture de vos mariages, la réalisation de vos séries télévisées, vos clips et toutes sortes d'émissions et reportages. Vous aimez la qualité ? Contactez Diaspo RDC au plus 243 81 40 47 978. Je répète, plus 243 81 40 47 978. Diaspo RDC, ensemble de communautés congolaises dispersées à travers le monde. Bana poto bana Paris bana Ukraine bambote na bino ya trop bisika na sobosili kozwama ngayo présentatrice na bino ya émission masolo ya ndule ndeka ezalara selon ba demande na bino bozaki na posa ya koyoka masolo ya dino equalizer ngai ekomela kinga ba message na bino. Voilà pourquoi lelo na kiti na lieu de répétition na ye kokuta na ye kosola na ye comment se fait-il masolo ya ndule na ye eza ko évoluer. Sans plus tarder to kota na bino na kati bokende ko découvrir masolo ya ndule elongo na votre artiste hein o bingam na kombo ya equalizer. En tout cas bolandanga kuna kati bokoyoka bokobina pe boko sepela na kati ya masolo ya ndule tadingala pa hein, le réalisateur le plus fashion bobi bogaro wapi bambote na esiko zali tolanda na kati tana na musicien na bino hein o bino bolingaka mingi na kati toke. En tout cas, sans plus tarder, tout j'en ai déjà permis, tout banda déjà pour le belande, vous avez vu dans ma solo à ndule, tout le belaka parcours musical Yamutu, et puis tout le belaka ba merveille oyazosa dans la kati ya musique congolaise. Bonjour artiste. Bonjour Bat. Ouais, tranquille Kimia. En tout cas, tu es à un lieu de répétition, tu es au Kangayo. En tout cas, la CP limine la disponibilité premièrement. Ouais. En tout cas, merci beaucoup. Merci Penayo na invitation na bino. Et pour moi, bino va après photo respect à bino ça me le comment. Plus surtout en amour de la femme, il y a ma mère donc faut tu peux ça bino là. En tout cas, equaliser tu es le lot à poto kutana to sola un peu equaliser à l'équipe na ba groupe tout le monde qui est pas à Fali pour pas DiCaprio la merveille tu es comme on est les sous et pas à Vienne à biso les quadres à Koraman mais les lots equaliser à za les sous na ba groupe wana kende bo mona qui les lots equaliser à zo évoluer yemoko equaliser à créer groupe na e a jupe ba musicien na e a zo bien kandu equaliser à créer groupe equaliser à zo répéter quand na ba musicien equaliser artiste et musicien on te joue la ça la groupe té le fait que tu as la préparation à clip on te joue à musique tu répéter na ba on va c'est ça dans la groupe té mais tu répéter pour tout ça la clip les alors. Les autres qui à Tokutana equaliser place avec pour répéter et le on a artiste et musicien mususu hein dès qu'ils à la rabozo déjà m'envoyer bien na kati émission na bino masolo ndou equaliser tout le monde qui au l'équipe pas à Fali pour pas DiCaprio au l'équipe pas à Quadra Koraman les lots ayo moko ozo évoluer et le on a baninga mususu musicien différence ni ezali entre na ba groupe wana
na lelo ndengo se retrouver yo moko. La différence c'est ça dans le groupe Ola la Pongi. Après elle répète soit bas foot studio la bengora que non le vite dans la séance studio. Là il y a yo moko qui m'ont fait une payer séance. Il m'a fait comme ça appelle ça lire répéter la différence monsieur d'ailleurs tout là il va au saler là. Si vous avez yo mo zo sala makam. Différence yango wana. Mais lelo obimisi pe loko na bana kin bazo yo ka bazo sepela. Yebisa biso ba fanatique no bayamba ki yango ndenge. Ouais déjà ça va tout là. Makambo ba tout na sala ya rabien ba sepela na ngai. Toujours ya ma blog na ma boko fond. Voilà. Ya mango bien tilo ba ngai la mama sala ka. Ça va. Equaliser lelo azaye moko en tout cas ba fanatique bayambaki musique na ekara nde ezalaka mpo bazelaka yango artiste na bango abimisela bango musique ya malamu bayoka mpe babina. Equaliser lelo toye tokuti yo en pleine préparation yebisa biso bana kini baoki kozela nini ya malamu. Donc bazela générique na biso na mopanzi yo tobenga mikolo na mopanzi mais je mikolo manka moi manka ezali quoi. Tout à la droite et au sein manquant. Mais pour ça manquant. Voilà. Pour la nuit pour niquer manquant. Le titre est belé. Le but. La crise est belé mon pandi même pour l'autre bien titre n'a changé mais tu peux ça manquant. Donc tout à la droite ça manquant. J'ignore faire des jeux qui là et pour ça. Histoire au sein maman manquant voilà. En tout cas, nous sommes ça manquant. Là, tu es pour ça manquant. Dumba pas ça manquant. Barman pas ça manquant. Manqué à partout. Donc, ça m'a donné pour la moutonnière. Si, beaucoup de pélos, le sali manquant. Voilà, manqué à partout. Tu es pour ça manquant. Et puis, ça veut dire que tu as combien de titres? Là, 6 titres, je suis déjà à Misara. Dernièrement, je vais à disque des aïe, Chitoko, je connais Mopanzi, Ismaël Timba, Rumba, je vais rebellion en 4. Featuring avec le Scram, tout ça, ils appellent en 4. Donc, ils ont 6 titres, elle aura maxi single. Bana poto o bozolanda biso en tout cas bambote na bino communauté mobimba internationale ya diaspora bisika bozwami bambote na bino tout bonjour et tout na mon boss Pirus Bunga et siko zali depuis Ukraine pourquoi pas na Dorcas Mobikwa depuis États-Unis bambote ya trop tozozela aiza masolo ya ndule a biso ezara yembande batu bayoka yo en tout cas non c'est place au sel bana poto bazolanda mo eloko moko boye ba sepela bisika yo so bazwami nalinga na ngai kaso ya yo eleki dos motema na ngai ekomi trop stressé mpona amouro opesaki ngai ekomi a découpe yokomo dispatche yango parci parla ata pitagore moto evanta mathématique atikala koafirme te ye 1 + 1 na bolingo egalade kasi l'amour ce que zalaki grenade basoda nalingaki ofungola yango epanzana na kufa na bolingo yango but esangisanga na chéri mpo nazala satisfait na mesana deja na bamala baka souffrance ya bolingo oyo ezalaka na love. C'est ça. En tout cas, naebi ke bo sepeli naebi ke concert nanga Nadine place aza a sepeli po ye moko fanatique numéro 1 ya Equalizer naebi ke o sepeli neloko message na yo ekomi en tout cas biso atokomisa ba message abatu Equalizer bat bimisi ba disque na bango yo pe ozolingo tcha yo o déjà sur les marchés ozo bangate mais ton a biso ka faire à manquer au bangane. Donc voilà, surtout si tu sali manquer ça m'a bête pour me suis d'abord sali manquer. Je sali manquer ça m'a bête mais le roi toi na Yesu. Je crois que tu es bien pour tout contre la capitale té. Donc tout ça manque. En tout cas moralement aux a préparé attention au sali non pia quand même, aux a déjà préparé pour déjà titre peso le banango manka. Voilà le but manka et ça bâti on a bien tout bâti qu'on a terre basal ba manka. Bon surtout sali manka. Tu continues car tu capitale ou capitale tu bouger mon âme. Na bénéfice
soki bénéfice ete touché ata na capital so tokoya mwa moke mpo meza te mais on a biso ke eza bien voilà équaliser lelo oza esu na baplace nyonso olekaki te yebisanga relation ni otikali nango na bapatron nao relation mokili ya bato ya nzambe bango bato ya nzambe ngai mpe moto ya nzambe bata mokili to wana relation apo to wana mokili rando eza te te ezalaka soki olongwe kaka na groupe patron wana akomi mabe ya patron wana ekomi omona na rando te na rando na motu te bonga nalongwe lelo nalongwa kala mais ezalaka nango te rando esila te nalongwa kala molamo su rando na ele wana peut-être rando te na motu te na motu moko aolanda yo susi na ye ezaka oyembela oyo oyembaka ere ozalaka epai ya fali pupa obwaka komone Nadine simple kaka Nadine na Ginette Mwaka parce que Nadine fa penga Nadine na Ginette Mwaka mais ça fanatique na yo na yembele déjà Nadine tami so deuxième plan faut appeler pour ça ya o wana talarara tozonga mpe na sima place outa ale kitanango na sema alo sabaka yango na sima ale vandela ngobo Ive njoli kitanango na se baka yango na sima bivense ya konga ya biso tutaka tandaka voilà Nadine a sepeli en tout cas Nadine a sepeli oui po eloko wana yango nda bande kozela depuis kala akitana se akitana se abande kozela ngo penza tala rande za na musique yango OK et donc tu eba oh chaki sur les marchés ça déjà combien de titres achaki no titre moko matante te bongela kankema okema wangela kabita pe baongela kankema okema wangela ke jino fantasme ontena elenga limona la tuka Alempius ngo yao elenga limona la tuka jolve masamba mata amata njete ben Eric Masiala Belge akita njete o mama ye tomata njete donc voilà en tout cas équaliser tu es bien qui on a makambu ya kobwaka mais lelo bana kin boza surpris olongwe animateur au comme non musicien omi koyemba musique ezaka na frontière te ezaka na frontière tu vas venir tu vas comment bwaka oki bwaka denate apparemment mutni sera yembi le laxi que musicien ezaka na limite te musicien ou ata complet ata musicien faut za ba critères ebele apparemment lelo comme na bana bwaka depuis dotala mulolo yikima e mulolo ti abwaka ba cri donc voilà on a chanté le ticket na ora système moko so mutaya koti ayembi l'essentiel ka baye ba découvrir pas ba kinois après benani na kwa na ye wana ebité peut-être ya bat mususu yelo ni sala que bolo ni sa mtolo yo kasi otika na chaîne na site ka libela yo pour longwa pourquoi pas parce que ils ont habité le Cameroun yo pour longwa ngapi na habité le Cameroun déjà olana na ba TV tokozo mission soute comme alors to sa pub na bango tunene eza pub te mutnyo sote na yeba ki bana poto bana te bango tourner na ba yebi ça fait 4 ans ba yebi bakasi mais question ezongi c'est la seconde ba na mopanzi et ba kelisha restaurant na Montréal ba c'est la ma qui clipé ça la mettre en danger au raid d'Avasson voilà ba bob moko ministre de tous les jeunes ba c'est la na mopanzi donc mwana ko déjà da ba yo quand ba lemba voilà Balemba au théâtre, Balemba, ça fait 4 ans. Voilà. Balemba, ouais. En tout cas, Bazolanda, Bazozela, qui est artiste na bango, assez la bango, et là au moins bien. Si elle aura bien, sont déjà bien, soit pour préparer ma chorégraphie, ça va bien, donc on est toujours bossé. Voilà. Artiste na bango, je bossé pour bimser la bango déjà, et là au moins. Si, parce que tout le monde, sur le moment, tous les 6 plans, maman, na DVD, na audio, na vidéo, dans des CD, na DVD. Les autres artistes, la difficulté nous a dans musala o. Na kosote na musique ate na mambutu ya mokili na misala to difficulté zala. Ya pour la musique te. Même nous a beaucoup de difficulté, beaucoup de peine à manquer à journée. Ouais, il peut même tout ça na mon tout côté manquer à journée. Vous devez comprendre, l'accès des difficultés ça partout. Mambutu ya une mutu za manière solide et baloni lo ni zo sala. Aux en patience na musala non sala. Voilà, c'est ça. Difficulté ça part, papa ça on a tra. Attends, tu as une difficulté ça. Soyez bien monsieur la difficulté. Attends, on va se marrer beaucoup. Fena c'est le mot. Les autres évoluer.
aux évolué, tout comme petit à petit vers la fin de l'émission, on a dit pour biso masolo ya ndule tozara penza munaïté pour il faut même les bonnes choses ne dire jamais tout comme déjà vers la fin de l'émission la biso tout ça pour soyez baba projet na yo ezani projet na ngai na ça projet mo kona koma la rebelle pour le moment na la rebelle te mon ça projet to ça wana ya bandota baba on pourra donc on a joué là ndé na la baba projet bani pour ça c'est le projet sigo ambri wa bandoto moins possible parce que la projet so moi na mwana mpanzi no ça projet que non na boule na sabo au ça projet mo tia na papier et je 20 ça et je 20 ans on va ça la somme prêt on nous sali manisco que oui dans la projet on a ça la donc voilà en tout cas lelo na yeba lelo comme responsable quelque part pozo oza ko évoluer na baninga no mususu lelo quand les opéser oté na ba makambo soza nango musala o kende de musique ozonga boye makambo ezo benga ezo peser oté non bon na ebi to na ba to ka pe mo batache ke bazo pe mutu mota sala boulot et mon union se met tout comme moi batache on a vu que partout makambo les allés non mais faut yo moye ba que to moni o komi na responsabilité makambo na yo ici on a dit il faut jouer conscience na makambo tout yo mozana so la réta faut moi à 18h pour la mokava tout la moni ezanga nani ne donc voilà nani ne manqué vraiment todo comme déjà vers la fin ya temps la biso mais éviter mot de la fin na yo ezani mot de la fin na nga musique ya nango lo ba meloman tout ba comprendre ndule so mutabeti mabe ba biki muto abeti mabe so mutabeti bien biki muto yo abeti bien donc base la rara ya biki na ko de sifa ba monte ba biki e kwa na talent et puis aussi puis là donc na remercier ka bato tout ba aider biso lo ba formule carte illimitée il y a magie il m'a mystère. Il y a un mystique, donc carte limitée, papier formule à soupe, on a pu s'y mettre trop, et m'a soutien belé, tout en a de temps en temps. Et puis la PCP vient dans laquelle Charleston, on a pu télécharger, bon, on a été, bon, on a dit la ration, on a super, c'est à Wi-Fi bien, on télécharge dans mon appareil. Et puis la PCP tout battu au Kama, on a préservé Kwasi Lazara, on a fait Matembe la cour suprême Mazara. À niveau, il y a Londres, on a vu un peu comme si on voit la PCP de la musique, Valengombo, garçon complet. Et puis Adolphe, tu vois, Sergio, tout le monde va te béler, c'est dans la merveille. Et puis papa m'a passé à Jojo Kama, donc il y a vraiment. Bana nyonso ya poto, ba mote na bango. Bana poto, Angola, tout ça na ba papi seki, tout ça na ba papi, tout ça na ba héritier voix marche congolaise, tout ça na ba Richie Bokoyo. Tout ça moi ba te béler maman, biso ba dona Monica, tout ça na ba message na ya suka, dans base là vraiment na mopanzi. Base là na ko ça la commentaire belé donc voilà. En tout cas, merci. Merci longtemps na terrain moi manqué. En tout cas, merci bana poto bisika so bozani bana ki bana Ukraine na moni Ukraine Pirus bunga mon boss. Coup de chapeau na bambote ya Tracy Kozali na moni kuna na États-Unis ba diaspora nyonso sino bina ndotanga lelo a respect to comme lobby mbote na bino mbote na avec derrière la caméra là je vois mon réalisateur Tadi Ngalapa bambote na pourquoi pas a dit merci. Tadi Ngalapa. Tadi Ngalapa. Ngalapa donc mokonza image azo filtrer moi ba image propre. Na ningi mais lelo ko 2015. Ba big up donc voilà. En tout cas bambote na bino nyonso mbote na équipe mobimba ya rédaction ya www.diaspora-rdc.com voilà la moni directement Jean-Luc Kadima ba bilette. Lettre K Jean-Luc Kadima bambote na yo sikozali Ginette Mwaka en tout cas la cadette de la presse. Pourquoi pas na bino nyonso o bozali ebele ba fanatique ya www.diaspora-rdc.com en tout cas la PC bino mbote quant à moi je vous dis au revoir on se retrouve très prochainement bye. Après des millions de vidéos mises en ligne, Diaspo RDC vous offre un tout nouveau service de location des caméras, des matériels d'éclairage,
des sons et un fond vert pour la réalisation de vos émissions en HD. Mais aussi la couverture de vos mariages, la réalisation de vos séries télévisées, vos clips et toutes sortes des émissions et reportages. Vous aimez la qualité? Contactez Diaspo RDC au plus 243 81 40 47 978. Je répète, plus 243 81 40 47 978. Diaspo RDC, ensemble de communautés congolaises dispersées à travers le monde.